www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a Congolais P.A. Congo. Batebele va bien du nord au sud, de l'est à l'ouest, va bien besoin de sa promotion et à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc Vandi, tu as vu, mais vous avez la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis souci à ces plates, ça va client là-bas, on va bien non. Donc zongue là, promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez beller beau benga pour y consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les ans la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, au Canisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Merci fidèles internautes de www.potonapoto avec Lamine et devant mon Sakoli. Donc c'est moi votre humble serviteur chinois noir bunker, le mannequin de la presse. Donc quant à moi, j'ai Salid Bongo, donc Lamine et devant mon Sakoli, moté ma flosi belle de belle. Donc pourquoi pas joli Mayala Masangwa Foire. Donc mon ami privé Steve Kouzangi là, pourquoi pas aussi à Nessinga de la perle. Donc moi je reçois pour vous aujourd'hui Rochelle Massamba, c'est un porte-parole. Il y a Claudia Bakissa Black Pearl, donc la reine de la tchatch, donc à qui je dis bonjour. Bonjour avec Chinois Noir, c'est-à-dire que le savant de la presse et Internet, tout le beau gosse, le noir, c'est-à-dire que Mouto a boya na hydroquinone, a boya mekako, a boya na jaribu, a boya na diplozone Hervé Chinois Noir, bon mais ça n'a rien eu. Et où est-ce messes? Où est-ce fait makambu yango, c'est-à-dire que Nazolo Rochelle Massamba yo porte-parole 500 gwa, mon lobelia Claudia Bakissa la perle black. Donc c'est-à-dire que mingi lo na ko betara c'était na ko betambela eza makamutali Caperdiem ezoya fadigue nazo sabino que cette fois-ci Congo boye ba que vitesse makambu ezoya. Tozo baka mingi jamais zete ko le Android na sika. Et Android ndé mikolo ezoya, c'est-à-dire que musicien o nazo komisa leader né grandi avec la bourgeoisie depuis la vente de sa mère. Il a vivre na bourgeoisie na bi que Erwazana Gombe na venu de la science azo c'est-à-dire que les leaders c'est-à-dire que les leaders vivent dans la bourgeoisie, répéter dans la bourgeoisie. Le seul orchestre, ce qui orchestre au Cabon appelle ça le transport, c'est pas Claudia Bakissa. Et dans ce Sabino qui était orchestre va répéter dans la vie et puis bien climatisé. En plus, orchestre va répéter dans ma Lili Bisso. Bana poto dans ce Sabino qui est belé le lot mission ba yaka bazo toka biso soko yoko toka te en plus dans un martelé ka c'était
Caperdien de makambo, Caperdien de vitesse. Et nous avons Sabino qui était besoin comprendre qui est Claudia Bakissa. Au moins, marambo te perdait à un certain moment. Va te belé, la musique est koufi, musique, les Nigériens vont gagner biso. Et Nzamba PCP et Ombela. Et yango cette fois-ci, les Nigériens vont film ou makambo. Nous avons sayo que et biso zozo bimisa banzembo eux va plus que debout congolais hymne national. Mais album moi na jouer ko bima. Bon comparons à Thriller Michael Jackson. Et en plus Donald Trump a bengi ça, a bengi en Congo, a bien le ministre de la Culture, a bien que carence musicale, les voix féminines et continent aux États-Unis, il faut que le dialogue loba saka. Talaga Donald Trump a benga. Et nous avons que Beyoncé, Shakira, Kasuma Kambuté. Et en plus, nous avons que na bana poto bana Londres, boye ba que Caperdien mezoya, Caperdien makambo. Album nous avons changé ba donner, album des albums, album Tina et Jésus-Christ azozela. Nous avons Hervé Chino Noir, to koti bisika ba kotaka. Bisika banani bakotaka. Papa nanga mos mbaya makamba mukuna ima to koti bisika bakotaka. Nazoke mukolo na yoka générique papa. Nazoke na fana na studio na sumba na bilamba. Bino bapanzisa ngo bozalaka bino balobela mouvement bozalaka boye le soki simbité bon donc to souhaiter que simba te pour nga chinois noir na yiki ko simba déjà pour nga mona viva déjà maramongo déjà depuis à studio jusqu'à la fin donc na yiki maramongo ngezo lekela donc car pédia mais au simba donc Rochelle Massamba parlons maintenant de l'actualité hein. Rochelle tout le monde a Tatiana Cruz tout le monde a Target tout le monde a chanteuse belé bakomi après bimisi est-ce que la reine de Tchatcho soka boaki carpe diem nae est-ce que eko simba pe ndenge ba sindi le cœur simba ndenge ba meche 30 simba ndenge ba Tatiana Cruz pene ba uto salamo makamna bango pezo kanapé na mato ya bato est-ce que simba moni masolo na solo Hervé Chino Noir leader na kumisa ya yema pa mututé donc il y a bimina ndenge na yo omoni c'est une fille à féliciter mon makambo na solo oyo biso lelo tozo comprendre que ba misusu ozotanga ba kombo wana ba fula bango déjà ba misa bango quelque part mais la petite sœur propre de Gino Capore Brown Sugar abima na ndenge na ye omoni disque na zolo ba ya na zo so que ça disque oh le peuple même si le président de la République a la disque oh donc disque oh ko kota ba plateforme nyonso oh que lelo congolais zo comprendre qui est la musique congolaise omoni tozolo ba kete banzembo to bimisa na kati ba valeur banzembo lokwa soki na ota na kati omoni banzembo ba yemba ba zamba oh zamba zamba ko boko la bibwele bino ba to makolo baka si yango ce que zozonga cette fois na kena Nairobi taka mama chala mona na mama mbilia basali fit na 2h du matin ba pesi ya fungola ba biklo ba kisa kena bango na lobi yaza leader à voix féminine de sa génération ozotanga ba komo wana bravo na maram na bango mais Caperdien na tango 3 fois Jésus qui ça se kaka 3 fois pour album oh na zepsa yo qui était Chino Noir Hervé omoni makambo na solo Hervé ya musique ba responsable oh to ba que musique yango yo makamunde yango yo non solo makambu et en plus na zo sayo que oh tu ba yoka yo yebi biso za te que tant tota musique faut pas zapaka yo te biso za mikto bete à proximité tata banamba na makota la yango mais album oyo kotika la ba chef d'œuvre biso to beti ba album oyo kotika la que ce lelo bazotanga pour oh biso to ça vie na biso mo matala ta mo bimba loko ngabwe natika ba place na yaki na ya pas la perle blague c'est qu'est-ce qui a fait que non au quitté pas ya kabosé le loko ma pas Claudia Bakissa Black Pearl le long na ba vie autant mola moi j'ai 33 d'âge Jésus Christ akufara na yango naza papa bana na futela rapale na makambo be na sala na famille omoni chinois na rozate na ba orchestre obeti ndule na poko ba sengo 300 pa livre na tongo wana te papa omoni lelo na zef sayonga lelo na véhicule yango yo na tambola na mutuka banda ma musique banda leader asomi la porte-parole na voiture ezangai ozo comprendre makam na donc na zo ke bana ba na zo ebisa yo Chino Noir Hervé na ko benga yo na parler ko filmer bana na ba ko la ma lili na split lelo na zo so ke te ba ko mo sala lelo ba panza ke écran plat mon collègue Tshisekedi na benga ki papa na ebisa ke bana ba panza écran plat na parler le ça dit que bana ba mo vivre na bouche na ko mo tangisa bana na horror mais makambo o nyoso bana bana tanga na epé bisu pas mettre Jackie mais balonga bana ba ko pesa mote na français papa salut je t'amour donc bana ba ko mo solo na français Masamba toyo kana no makambo yozo le kana ngole le makambo ba contact o bana ba mo la climatiseur mais ba sankara d'écoute ba salango déjà tongo hein ba sankara ba porter parole déjà ba wira ba sombela ba mituka ba porter parole ba sama moto wana za mituka butu nazo soki mituka onga nazo beza réalité wana za mituka butu wana mituka ba famille de nuit ba mari de nuit et en plus bunte zo tangela nga ko mona na matoi na ba na ligo yo kaete omoni lelo Gino Capore Brown Sugar za mal chansar te Gino sali trop na musique à Congo ayemba Chera levé ayemba butu et lelo tika na matoi ya batu mais yo zo lo bageto zo le na télé mangobo faites attention na makambo na zo epsa yo ya na makambo na te ve Hugo le roi de la forêt olimbisa pona makambo mais
banakini nazo cette fois-ci Caperdien Mde Makambo et le 1er mars au bois quand on a la plateforme tout pour comprendre qui est Claudia Bakissa le 8 mars tozana marché de la liberté et en plus sans obs sara na banakini que bana marama générique et bana de sa génération tous ça des animateurs le coach de tous les animateurs ainsi que Kabuya ce que façon ba paloli ba kei ba pa na zob ça que jour 10 quand on est au bimana on peut ça c'est na papa na so sarnyo kalongo et en plus ba yemela mo connaître tu sais que din zembo ba yemeli na zob so que eleki ku na soza comme la valeur bino bobengi Kabuya na chomi na générique na bino orchestre besoin na animateur te orchestre on est orchestre ba pro biso tozara jalouté atanga on est ba cause langa molobeli ba lobela biso tozara jalouté on est orchestre ba professionnel et en plus dans ça qui était sous cette fois makambezoya et pendant si lisara bana kini bana partout dans le monde entier et Caperdien ezoya makamune yango wana ba o tout bazo benga benga na pesi ya Willy Musheni 85 1962 na pesi ba mbote na ya Shaduku ba lipasa ba mbongo pito lukaya merci avec Chino Noir merci beaucoup. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information culture ya bale ya politique ya betano ka www.potonapoto.com na tunité to bomana oyebi pe bino pe potonapoto boalo yenge mekas tadi na personne no bambote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi pema na auto sala avortement précoce www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami Domvu babi moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na hosana kembo alege mboyo lele poto na hosana kembo alege mboyo lele